Bonjour à vous, hein, Bandeko Balandi. Émission na biso et yaka toujours na banda kuna bino pour na bete la cabino ba masolo ya bien, ba masolo ya soin, hein. Émission na bino bolingaka mingi en tout cas masolo ya kini oezaka toujours présenté par Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi. Aujourd'hui là, vous allez vous poser beaucoup de questions. Rebecca, hein, le penda masolo ya kini, masolo yango ezana nani, toko kanini na masolo yango. C'est vrai, j'aime toujours vous dire que na kini en tout cas chaque jour masole botama kaka net il le pendel solo to solo là bozaka branché beaucoup et bango soki pendel kolobela nini. Et moi je vous dis déjà aujourd'hui nous allons recevoir un de musiciens de notre artiste que nous connaissons très bien, Didier Lacoste. Le pendel to yamba parfum d'hiver so boye bakae c'est bon mais so pe boye biete nani ara ko sunganga mukie to zoyer to pese mbote to tunaye no so bakenda wapi po jusque là ngape no yeba nonti. Bonjour parfum Doudou kalunda meo etame sita musampa inga yoyo butanga ngaru masizola mazenga kunga kuilo asimombongo ngeme pesa na chose mukebaonga ngeme pesa la dese montana mamema. C'est Parfum d'hiver qui a vu le fils, a vu le père. L'image valable de Didier Lacoste, le chef du gouvernement. Merci beaucoup. Boyo qui est très bien. Parfum d'hiver, image valable de Didier Lacoste. Didier Lacoste, moi, Didier Lacoste azali soko yebite bakaza tozana na kina wazagite webiye poto za lokwa mutake sukula zongi donc ya kotomboka mumswake brosene na France, na Belgique, na États-Unis, donc voilà quoi. Mais azali da minute ndeto solo no boza na kina ya ki poto lancer les bango le feu de Voran déjà na banet déjà bazobina déjà moi sina yo moko zo ko simbaite. Ah na banet mais biso to abata net no to bini yango te bino nde bo bina ngo to biso sande to bina. Na obi bien outi ko banda, ça fait même pas ça ne fait même pas une semaine depuis bandi. Donc biso za so to bois ke logo za à succès éphémère te so to bois qui za continuité nde obi depuis to bois ti les leçons ko continue ba boîte, c'est comme si c'était sorti hier donc zo attendre bango ba télécharger ba yoka ba comprendre quoi. OK mais ngana oyebisa en fait na ligne na tuna mutuna ndolo bibino boire et l'eau moins éphémère mais tout à l'heure là avant de commencer l'émission tout na moi débat mona yo concernant album na bino asuka ezaka quand parce que onga na oyeba eza un boma moto nzembo wana sko yo mo oyebisa ngala album na bino asuka ezaki nini. Merci na CP lokolo zaki informé te cameraman koto pe ko kata te na informé na misu na bino ke ayebite ke après boma moto ebima na 2010 toki ko boaka circulation mutambu c'est qui est bien na 2014 donc on a fin début 2014 toki ko boaka circulation mutambu c'est qui est bien album ya suka auto boaka ki na marché ezaki yango wana o bat bayebi oyo balance ozana ngo ka yungula na ebite so yo yebi yango te na sike bato ba la biso je me rappelle de ça. Donc on a sepeli logo là donc on a zo rebobiner ka ba penser na yo pour na biso que to boaka ki deuxième album na biso yango wana et puis lelo bazo zela feu de Voran zo bima après wana tout ça là moi j'ai moi boye moi un moment boye likimbi on a une année passée mais depuis album ya suka to boaka depuis na lo ba 2014 début 2014 ti lelo na ndenge feu de Voran zoya mais au moins na album zoya Babylone nini opende ko binisa peuple congolais. Oui biso nga déjà na lo ba to vanda rapemé na archi chanteur to raso to pebina H3 Michael Pondi na ba sagesse teka to vandi na my food drive sa nga ya bi Parfum d'hiver nga na za archi chanteur yo na tikelo donc charge ya ba chanteur na ndenga mabete n'espère bien. Côté chant déjà oyebi de la cause c'est un grand chanteur. Côté danse déjà to kanga pe bambundo bin sa Afrique ezara pa na biso. Maloyo na ba danse côté ba danse ba robina moi si na yo moko zo ko simba eti. Et le biso sunini wana mais quand on kopesa biso moi goût to bina petit. Moi si na yo moko ko simba eti ba yo kango donc elingolo ba faut entretenir moi si na ndenge vient na biso feu kinke cérémonie alobaki moi si na yo moko lengi mingi na kolula ya baninga tout ça donc nzinzi ya baninga zo lula zo bongisa mais yo moko lo bongisa donc yango biso sko to lobi moi si na yo moko pourquoi zo ko simba ete donc moi si na mo faut entretenir bien za danse siko ba robina rati a fait de Voran na ezonga sim.
Nasir eza kaka crité hein eza maté ya mobimo bo pesa batu surtout mingi ba papa bandeko na biso mibali oyo azaka ara na mwasi ne vrai chéri na ndako mais wala nani ba faux chéri libanda hein eza pena message na kati ya message wana mais quand on peut ko révéler biso mo ba test mo biloko penza ya bien na kati ya message wana ouais donc so lundi na mois départ nango tozoloba papa na maman azaki tendre envers papa na générique ezanti moi li solo générique en pop ba générique na so arrière moi li solo neti boyo ko bete ba bonyoma bete ba circulation mutambo et puis e osala ke mobali ndeka uti koloba tantôt là a comme neti ko envier libanda azo bosa na ke mère palende makambo pour okende na yo mais mère palaza lokola aéroport donc ton nani kérosène peut aussi la likolo mais il faut quitter na piste pour aéroport ndé makambo siko yango biso siko tolobi moi si na yo moto si papa et moi si na yo moko mozo ko simbete pour ani simba moi si na yo makasi donc soutenir yé sur tout le plan c'est vraiment un conseil côté banzembo beaucoup donc soto bando panza na ebité bat baolela là na banzembo album oyo ezobima sika yo po yembi toni parce que er obeti toloa wa représentant valable ya Didier Lacoste amsu po yembi na ote yebisa biso na on a habité so eza na bateau my foudre Didier Lacoste a pesi chance ba yemba lisusu pena ndena ba en abondance Parfum d'hiver fait partie étant que le chef du gouvernement étant que le doyen lisusu parce que je suis le seul musicien où avant 10 ans à Didier Lacoste ngai Parfum d'hiver depuis bande orchestre na etilelo donc et puis rendement na ngai vis-à-vis à makambo ya senga ngai yango sali ke na yembi lisusu mbalo yo bat bayoka na fait devant na yembi nzembo na yembi Joël Chibangu et donc bayoka puis ba nzembo ze bele na intervenir wana nzembo na oyo na s'exprimer à fond eza Joël Chibangu bayoka ngoko ba texte suka eza kuna osakana ti biso peto yo kango teza mabe. Ouais, on appelle ça vraiment extrait, pour ça la plaisir na Francine Mikoko. Motema ya patou Congo le Parisien intelligent et puis na Francine où est ta papa Chansard. Congolais moko azana mon les gars congolais sont en Espagne, non yembela nsembo prochainement. Donc on a ça là bon plaisir. Côté Michael Pondia lingara 3H3 ezara kitoko trésor kilongo. Et bon wani whisky pona koma n'était ivresse. Et l'amour à Francien, ouais, ta papa chansare. Vraiment, linga kate ngara silika. Sokina siliki kaka bondelanga sagesse tekae. Mbasusie kimanga pona bolingwa kuku lisenga. Tuna Christian Chidingi yanike bienga. Mais si tu savais la valeur que je donne à ton amour, revanche mutumosi. Ebe zolae Sandra ya labili mbasi. La valeur absolue dans Nzembo, des gars. Valeur absolue, ya bolingo to yani. Bon, ngai particularité nanga plus oyo ki ba texte na ngai depuis toujours. Je m'accroche plus na culture générale, c'est-à-dire net na so zongi moi si mon album na biso uta o lekao na bisi circulation mutam seki bien ataki nzembo mo wana télécommande. J'ai réfléchi na la métaphore sur fonctionnement et télécommande ou dispositif moko généralement de taille réduite ou permettra à biso to manipuler to commander à distance. Ce qu'on a ça une métaphore pour comparer fonctionnement et télécommande na mutema ya muto to lingara ndenge et ko manipuler biso quelle que soit la distance. On est na seki bien. Si comme mbalo yo na nzembo valeur absolue na s'inspirer na mathématiques, c'est-à-dire moi j'ai fait la biochimie na université na campus na la médecine na pesi ba étudiant nyo sur la faculté de médecine ya unikin mbote trop et puis ba étudiant nyo sur Congo ya moyo mokili mobimba bazolanda biso parce que na lo baramoni musique to ça les métiers nobles. Faut to asseoir ngo na éducation o to na palais et puis éducation scolaire peut ça la biso bien pour to véhiculer pe ba message comme la batu tina destination. C'est-à-dire pour revenir à ta question, valeur absolue, on a yembi na nzembo na s'inspirer na mathématiques et dans le chapitre moko balobela biso sur la valeur absolue au ezali au fait valeur numérique il y a nombre tu as chiffre moko quelconque sans tenir compte de son signe, c'est-à-dire valeur absolue à -3 ezalera 3. Valeur absolue à -10 ezalera 10. Donc la valeur absolue a toujours été positive. Donc il y a un moni dans le baki être auto lingara mingi faut mingi to lingara to bimisara valeur absolue na bango na miso abatu, c'est-à-dire to bimisara mingi le côté positif. Oh, ya ba être auto lingara yango na yembi dans nzembo. Voilà, c'est quand même quelque chose à retenir parce que na moni yango c'est intéressant makasi valeur absolue hein bato yo to lingara mingi neti ba frère Richard Madeka bato to lingara mingi neti ba maître Nelly Mwinga hein mama mora mutema malamu
bato tolingaka mingi neti ba Patricia Lelo Pukuta, Miriana Pukuta, Timothée Pukuta, Mami Pukuta, Delphin Dubula, Jolina Tambo, en tout cas tolingaka bino mingi. Il faut to bimisa rappeler ba valeur absolue. Yango wana pena GDG dans moto balingaka. L'autre fois dit papa Wemba balaksaka mabe na miso batute, c'est-à-dire biso nyosne toza boye toza na ba défaillance na biso, toza na ba imperfection na biso, mais bikela moto lingara mingi, il faut balingara mingi balaksaka plus le côté positif oya biso et kozala pena sinimo ya bolingo ya makasi. Ok, là je crois que bana nyonso Europe bayoki très bien message oyo. Mais quand un peu comme ça, na quatre orchestre Didier Lacoste, oza doyen bien sûr, doyen. Mais au joueur en fait tu occupes quel rôle là? Je suis le chef d'orchestre et à groupe il y a Didier Lacoste, et chef d'orchestre, chef de discipline, chef il y a répétition, chef il y a discipline natangi. Donc na qui chargé à bloc en nyoso. Vu que non, et ça quand on est hauteur le rendement, moni na nyoso sala na vie Rebecca, rendement déjà très nécessaire. Na par exemple au mingi, na l'une de mes chansons que j'aurai chance ya robimaka un jour na lobaki, au sombi na sombi carte mémoire na zandi ba koma 2 GB. Na carte mémoire on a ina ndako ngana négliger ba komé le côté mais oko ça va donner ya 8 GB. Mais on a sombi na zandi ba komi 2 GB, ata 1 MB ya donné zoko tati. C'est-à-dire c'est pas le titre qui compte d'abord, c'est rendement na biso, c'est-à-dire rendement na ngai de sala en sorte que Didier Lacoste a confié un poste on chef d'orchestre et groupe naé et puis dans l'administration nazali et puis dans le fond le texte je participe aussi donc voilà quoi. Ah mais moi je trouve ça trop bizarre parce qu'une seule personne en orchestre a la chef de discipline, chef d'orchestre, chef. En fait c'est l'égoïsme non? Si j'assume bien. L'abondance ne nuit pas. L'abondance ne nuit pas, mais il faut aussi donner la chance aux autres quand même. Ngaïte mon ami nomanga moko. Il faut te le voir na lingala. Ngamote na mitia. Donc Didier Lacoste ndé attaque ngai. Le là ces derniers temps aussi na zappé moi part na quatre administration groupe. Donc ça dit que bah les gens moi quelques tâches et pas bandé comme sous mais je suis le chef d'orchestre du groupe cher à Didier Lacoste. Ok, chef d'orchestre. Mais quand on peut comme ça, l'activité na bino, et ça en actualité vu que l'album na bino et zo bimakala mingi, c'est-à-dire que l'activité na bino normalement est cause en actualité. Là on y penza bozo kobongisa pona bande kona biso na kino mingi pena bato bazan na poto parce que air bozo raisonner déjà album fait bima faut ça la bosser ka bongisi pende le mot déjà est bien. Ah mais oui donc dès longtemps le ba texte ça ya ko saranate. Talaka mama banga te ko melisa mwana na bis. Ngape na obanga te ko na okala nga so inte ko bondi la chérie na ngata na reko. Ba texte bon ce que za na kati wana. So so la kisaba nenzela fulu poli wana za briske. Sko ba bloka bongo za na kati ba texte moko na biso thématique kutu donc boza déjà ko sepela. Vous comprenez donc bana poto bana monde entier bozola d'émission Rebecca bozola na parfum d'hiver. Déjà net to télé bino internet déjà c'est pour vous dire que to penser na bino na biso nyonso o toza na 4 coins monde pour Rebecca mikolo vitesse za na net et puis ba CD ko yala ngo après toujours bois qui ont quelques titres 3 titres en internet les temps bah tout bas savourer bah télécharger bah yoka et après bah c'est des goya nango parce que ça ils en a 10 titres en fait mais toujours bois quand ndam nenge jango comme les la kaka donc pour nous revenir à l'activité na biso oui album so bimi bah tourner zalaka makambo belé zalaka déjà H3 bah wana vraiment na habité na ndenga systématique bah tuna wana baza na moitié pour bah tuna wana kuna donc ceux qui album est bimi bah tourner en vue et c'est belé et puis ah déjà na kin tu reprendre déjà l'activité na chaque jeudi ndé tu répéter na des marques ex vis-à-vis tu wana chaque jeudi pour na bana nyoso ya poto ou ba ka vacances quoi bon na katio déjà er lobby beaucoup répondre ça dit bostopaka non Didier Lacoste était absent tu ça tourner par exemple sans l'absence il a Didier Lacoste après tout mais orchestre peut ça doit fonctionner normalement hein ba répétition tout ça au confondre ko fonctionner na ko sala tourner wane ko makami balé ngana zolo bela makam na bandi na beti seta na bike ba tourner en vue o ko zongela parce que Didier Lacoste soit zate qui pour toi qui mastering à ça ba mastering ba mixage album jamais to déplacer to ke biso ke tourner mko orchestre zate orchestre wane za marque déposer na yi ndenge jango koma c'est-à-dire il faut qu'il soit présent pour makambo mususu salema na absence na to répéter na biso en bonne et due forme jeudi nyonso te mais tout ça la 2 jeudi à moi et puis ba mardi to répéter na biso en coulisses bon momesano mais ce
soki ya yé makambo mosusu sikoyo ebakisamaka parce que ye moko nde aza marque déposé ya orchestre na ye. Bana poto bazela nini na album asiko ebimi. Bana poto ne la si bango bazela d'abord kobina déjà kutu tolongola option na parce que déjà ba mbundo ebini sara Afrique ezara pa na biso Michael Pondia EBH3 na sagesse teka donc ba mbundo ebini sara Afrique Rebecca elala pa bia ko misatu na linga na senga moko na lala na wata na palais mais inchallah to tala ra Didier Lacoste ndinga nya loba côté chant déjà boebi wana archi chanteur Parfum d'hiver aussi est là à ses côtés donc rien à dire thématique peut to beta c'était parce que les lois insanité comique aux moins place trop par rapport il y a ba valeur au photo prôné quoi voilà. Lobby les campus ya ben sanité comme cause valeur trop c'est que bino boyemba ngote boyemba banze mwana to yoko ezo renier mikolo te wana bino boswana ba test na bino c'est ça blague te tango oyoki na nzembo loka tournevis lobby présence chérie pa na ngai ezaloko la sève élaborée sève brute gaz carbonique na bon moi ya plante lelo préféré ko gaz présence chérie ezaloko la sève élaborée donc to sali photosynthèse moni photosynthèse via plante comment plante vivaka vi wana nyonso to sali yango to zwango to ramna ngo siko na bolingo mo parallélisme biso ba texte na biso za bongo biso ba texte na biso za tekaka o mbetu na ngai sali boy nini boy te bon mona mtana spécialité na ye nous tous toza plus focalisé na sensualisme mais moi excès à sensualisme ngo komi ko bebisa na ba mœurs mususu ya bien quoi voilà. Ok, tozo poussa na penza petit à petit na suka ya émission na biso kakande bandeko balandaka biso ba ibi ba principe à télévision to tambola mingi na sima ya ngonga. Donc voilà, vous avez quand même au moins retenu quelque chose par rapport à tout ce qui est Parfum d'hiver à ABC Bissua concernant Didier Lacoste, concernant groupe na bango, concernant ba activité album na bango ya sika oyo balancé il y a une semaine comme vous avez dit. Non une semaine qu'on a coquité une semaine ekoka mercredi na une semaine ekoka. Donc album oyo eza déjà na marché il y a quelques jours déjà donc ndenge nini na banzembo bayembeli biso na kati oyo ko binisa biso po bango bazalaka boye po comme dans la katikati ya année ba calculer déjà na katikati ya année boso beta mieux en place c'était comme à la fin de l'année c'est que Kinshasa koninga na tout ça c'est ça non biso kuti ya ba fin de l'année ba mission fin de l'année ba beta déjà c'est célibataire na studio ba obi mizali sus ba misa fin de l'année biso to ba misa ça peut pas se laisser fin de l'année ba misa susu biso ya soto boaki ça prend du temps ndena uta obetelo 7 heures biso ezaka à succès éphémère te so koti ba boîte oyoka ba onyoma wana ezobeta oyoka ba piloli ezobeta oyoka ba télécommande oyoka ba nzemo na biso album na biso ezobeta comme si c'était sorti hier mais ba fin de l'année ba to ba kalila ba sala ba calcul wana zéro au monde ba obimisa susu ba na ba studio déjà ba obimisa susu tant to comme na décembre ba bimisi susu tant to comme na mars ba bimisi susu donc on a évité la façon de faire, on a évité quoi. Vraiment c'est intéressant hein, la fin de l'année. C'est la musique na katikati ya année boé. Et ça que ça rappelle bané, ça rappelle bané. Pour ça ratera 2 mois 3 mois quand tu sous studio ça me sous. Vraiment ça devient au moins bizarre hein. Bon quand on est na uti koloba wa to komi pendant na suka émission peut-être et cause na question moko zela ki pendant Rebecca tout na yo pour loba et que Rebecca tout ni yoté. Mais vous avez besoin bimisa penza hein réponse ya question wana et cause la nini omituni o répondre pe et puis ngana clôturer. Eloko sala kanga makanisi poto mesana na bolingo. Séparation yanga na yo vraiment ngana kokate. Ezate poleki kitoko. Poto mesana na bolingo. Via mote sala campasi na libandela na bandela. Lokolo ziba décision na kanga yo pena singate. Na komeka ko bosana. Rebecca na ko bosana. Na melima sanga na bosana na tumboli makanisi manga osenga tena yemba on a yemba. Vraiment on a vu que koyemba wana na bandel de jours flash ki bisongo na linga pena pesa bango lengi pena na suka et pena na clôturer ozata mode 1 minute mode 2 minutes mo pena ya binisa penza bango na banda ko linga ça la vrai bien mais au moins merci beaucoup na ndenge pena ndimi invitation ya Info 16 toza en direct ya chaîne na biso YouTube Info 16 n'habite soko ko inviter bandeko ba landa biso ba s'abonner so ba s'abonner te www.info16.com. Oh là là. Et puis comment déjà habillé déjà lengi. Exacte point ça fouté. Exact na www.info16.com. Vraiment bandeko balandi partout dans le monde. Marambu yango. Site yango ndé marambu yango www.info16.com.
kombo déjà topesa elengi mpona okota otala makambo eza na kati et puis na bajournaliste aboye Rebecca nayebi te quoi tu sens qu'il y a de la matière donc na elengi olega na émission quoi insanité to basesi même ata na bakotunela bakestion eza te vraiment coup de chapeau na chaîne na site na biso oyo vraiment bon s'abonner massivement parce que Makamunde ezali quoi c'est Parfum d'hiver qui a vu le fils a vu le père l'image valable de Didier Lacoste na habité soki na kota suka na vendre ça moi staff avec ta permission. Oui bien sûr là ça ne manque jamais hein quelques dédicaces pour nebi ke bana poto pe basé belé makasi balela Parfum d'hiver pe bebi senga Rebecca lukela biso ye yote hein bon tota soko atanga kombo na bon ata mama lo ba mo kono sa liste ba na linganga na bossa na batu mais tota même moi quelque ba auto zalaka na bango anytime o sentir que WhatsApp nini o sentir que a chance pe ozo sola na batu donc on a pesi déjà mbote na Francis Eweta papa Chansard Francis Eweta papa Chansard boss Espagne muto mbongo mo congolais moko ya mbongo o eleki ba congolais tout bazaka na Espagne na mbongo kombo na Francis Eweta papa Chansard na pesi mbote ngape na pesi mbote hein Francis Eweta Francis Eweta en tout cas bambote belé hein info 16 pezawana info 16 na suki kawana suka donc na pesi mbote sous na Francis na mikoko motema ya patou kongo le parisien intelligent donc wana bango na Paris na pesi mbote trop na Michael Pondi H3 et puis sagesse c'était kawana bureau ba gérera bureau ndenga kin dadinga nga le célèbre bureau mobile ya na Luanda mon ami Kukuli Senga le privé Rokia balobi bat bakanga mweka donc na pesi bango mbote batu to balinga Parfum d'hiver boza belé trop ala samatundu di solo na yo kilo ko le gata pat donc na ebité quoi rien à dire Zemerlinho del Rama Adou Atalusu Rebecca basé belé so na bando tanga wa donc na ko sisate quoi vraiment mais pona ba o neto tangi to ebisa bango nini pona ba o na tangi te ba ke en tout cas bazana motema quoi bazana motema donc page motema so na ndo fungola ngotema motema na ko muscle cremo ils en ont ko mukelo wa likofi mais page on a so na bimisa ngo le gata volume donc na linga bango trop critiquez-moi positivement pour que to lukato bongisa toujours marambo to sala pour me contacter sur Facebook au Betika Parfum le roi parfumerie d'hiver comme la saison d'hiver donc Parfum d'hiver et puis aux unga quoi na ba réseaux sociaux nyonso c'est bien numéro de contact 00243 89 44 637 na bandeli sous 00243 89 44 637 donc tout walinga vraiment na pesi nombota trop. En tout cas, merci à toi Parfum d'hiver et merci aussi à toutes les personnes qui nous regardent depuis notre chaîne www.info16.com. Tonton Mwinga Moba la série Makasi Oazakawana Kose Labino ba montage à bien et à soin avec Epchi image Nassima la caméra Aaron en tout cas équipe Mobile Info16 sans oublier présenté par Rebecca Bilendo Pukuta la servadi en tout cas to le labino fort pe to linga bino mingi et longa na sabino kaka bozala toujours branché na émission na biso masolo ya kin parce que to betaka masolo ya bien awa et prochainement to ko memela bino susu mama na masolo pe ça la bino vrai bien car ndeto mesala koloba na info 16 to lobaka mingi te mais na masolo ya kini to koloba poto beta masolango tina suka. Merci à vous, merci à ma famille, à la famille Pukuta, merci à la famille des Congolais au Bazanios Baza Ebele na kati ya Chicago, merci na ba Congolais au Bazali na kati ya Champagne, bien sûr na kati ya États-Unis, merci na ba Congolais au Bazali na kati ya Europe. Voilà, là je vois la famille Nama, plus encore Nice Nama en tout cas, des gros bisous à toi. Oui. So permettre ngai mutumo bon États-Unis wana masana ngai ko Jacques Tumpi le pétrolier na State ya na Washington mbote vraiment na kata yoka pona pese mbote continue na merci. Merci beaucoup pas grave donc merci à Patrick Valencio, à Blaise Kondani, maître Nelly Mwinga, bandeko nyoso balanda kabiso Zoé Kiambi en tout cas na kati ya Europe en tout cas ça la rabiso vrai bien comme je vous avais dit et moi Rebecca je vous dis déjà au revoir. On se retrouve prochainement avec notre nouveau numéro et puis ça vous fera énormément du bien parce que ma solo est Kini Tokolo Bakaka. Au revoir.